breaking news, Eza Koyinda, proverbe est en train, toujours l'icolo, l'homme le plus cherché, l'homme le plus demandé, balobi libandi, solo parfait, bana classe pour aussi protété, moi si moi a craqué, aligné un proverbe. Alors proverbe, non, il y a quoi ça la montée. Alors comme il y a rasement à Fundi, donc de ces années là, donc proverbe à père de famille, ça ne se respecte pas, animateur à respecter. Alors on a découvrir ma carte, il y a collège, université, école, ils ont un groupe à bana basimo ko bazwa na école ko luka ko linga mibali ya bato po ba sa réputation na bango beko ba benda bango mbongo ke bango mingi eza mabe do probe basa lobele bato bele ba bengi na Sheffield na wapi ba bina tanga ba kombo mais na ko tanga ba kombo te bato bana classe na so ba masolo et puis masolo de Jésus clos et masolo vitamine mwana donc baoyo bakotinda bango so bameka kolinga proverbe na korevese bango parce que nga nayaki koluka diplôme na mbongo na encouragement nayaki vraiment te ke na basi balinga nga libandi na nga suki na nga kolata na nga solo nga parfum eza mpona mwasi na bala donc oyo nyonso akoya na kotie comprendre alors avis de recherche toza nango nazoluka eli oyo ya manchester avanda mpe na bolton ndeko wana ye komona nga aza na circuit ya kosalisa bana kindumba place tu bokomona ye bobengela nga ye parce que dossier na esi napesi yango na la police aye komona nga asalisaka kindumba na bana mike mpe ayaka kopropose alobi na bapasteur ye moko aye komona nga naboyaki lokola continue nazolukisa ye mpo futo tie maboko mpo aza danger public koma yo oza papa ozwaka ba jeune fille oorganisaka kindumba et puis ozoya kobetaka porte par porte mpe alobi azalaki pasteur donc telemeli likambo wana alors eyindi na Zion Church eloko akokamwa Sakayonsa atie grand polémique na église ya Zion likolo oyo asopani mabe eza na sere moko alekaka kuna asalaka émission ya témoignage chaque mercredi na 18h komone sere Bijoux wana aza na bana 7 abota chaque mois na papa na ye sere Bijoux wana sikoyo mama na ye kombo na ye kombo lekoya soki donc sere Bijoux wana azalaki na kobima na maps asilisa maps mbongo sikoyo akoma kobima na nkosi donc nkosi asopani na niveau moko impossible akoma meme kokende ba anniversaire na epai ya sere wana ezalaka na libanda ma Londres akoma kokende kuna e bato kutu bawumela na église bazokamwa ke ba anniversaire nango akendaka te mais ba anniversaire ya sere oyo aza na bana 7 chaque mois na pere na ye balobi akoma kokende kosopana kuna sere azolia ye mbongo ya mabonza anniversaire ezalaka na Brentwood alors moto abeti kope wana ezali Jonhson oyo aza cameraman oyo bino boyebi aza kolabo po Jonhson azobima na mama ya sere wana komona ye José Mavinga aza mokuli donc ye nde moto apesa Jonhson kope alors Jonhson azobima na mama ye Sakayonsa azobima na mwana sere Bijoux donc arevese na niveau moko grave pamba na Brentwood kokendaka kolanda sere wana alors babi sere yango soki azosala émission ndenge azofole Sakayonsa okondima te alors tozwaki basango epai ya Ari ekoli parce que tolakelaki mabe mpo aescroka biso 1500 pounds dossier wana eza na tribunal utu akima kotonga na atelier mpo mbongo futa taxe eza te akoma kotonga na ndako mpe kuna aza na problème sérieux na mwasi na ye mpo abotaka na leki ya mwasi na ye alors na kote kuna aza mpe na problème makasi volvo na ye baminde eza te boyebi kaka motu so aza na se ya bilakeli mabe botali kaka dossier ya nani ya Passe songi oyo lelo ateki ndako na ye likolo ya mwasi oyo ya engrossé alors mbongo wana mwana mwasi wana akenda kosalela yango biloko basha na Turquie mpo na libala na bango ekosuka mabe mpo Marie Pauline oyo azali nièce propre ya Sharufa aza na esprit ya bazebola aleka na bavictrine na Belgique il faut aleka na délivrance parce que soki baleki na délivrance te songi aotia motu na se parce que soki mbongo ya ndako bauti oteka esili Marie Pauline akobenga na ye alors nautaki kokota en contact na bato ya www.libic.org
org balobi bazali ko salisa ba mariage ya sida parce que soit dans la sida aza mutu faut prendre en charge aza ndeko la biso tokoki koboya bango te mais faut surveiller bango to balisa bango na bango po malade wana epanzana te. Alors bino pe batokenda na l'école boye ba relation ni bozozwa soko lingi mwasi en tout cas luka ochike na ye po batubele baza na maladie bazokende ba na église na école un peu partout bo checker parce que biso toza ba victime basi bazolinga biso soki tozaki batu toza na bolingo tembe to ba revese biso na ndenge mabe parce que batante biso na ndenge grave ti ekomaki harassment kobenga na butu na minuit ti ekomaki excès yango moni proverbe a dénoncé likambo wana. Alors mpona koyeba ke moto aza envoûté to moto azali na ba problème spirituel okomona ye ayaka na école ayaka na église bazofute mbongo asalaka mais aza mal propre okomoni parfois alati lamba ya nzuluka parfois omona alati lamba mais aza mal propre aza na solo ya kitoko te na nzoto azalaka toujours délaissé ndenge wana moto ndenge kosalaki amitié na ye te kopusa na pembeni na ye te parce que akolukela ba problème mais eza mpe na bato mosusu aza ne propre mais aza mpe mabe mais bato wana ma koyeba po bato koyeba ndenge babi proverbe tokoyeba ndenge ke moto aza ngute toyeba ndenge ke moto aza na milimo okoyeba ye bafutaka ye asalaka akendaka classe azwaka mbongo mais aza mal propre alataka bilamba ya second hand bilamba kala azalaka mal propre soki aleki akotika solo mabe na ye azalaka na bizaleli mabe kolia na bato bongo te kotie mpe na nzoto no te mpo akoya kolukela ba problème. Alors ndenge tozoloba bongo makambo ngo eza bongo. Alors na Sheffield namoni bapichu na babengi bato ebele babengi naza na bafan ebele nayebi ke bolinga nga mingi naboyi kotanga bakombo ya bato mpo ekopesa bien te mais basi ya Sheffield nyonso te bazosala baventure na Manchester basi oyo ya Sheffield toza na bango na classe en tout cas toza na bango bien kaka quelques-uns nde mobali moko oyo azokoka kocontrole mwasi na ye te ayaki neti atia trouble entre bana Sheffield mais proverbe azali wana abomi moto kimi ekoti Sheffield kozala kima pichuna zala na kimia kolelalela te yaya azali po pichuna silikaki yangai asomba likambo po pichuna aza mwana na ngai église na teya ye na armée de tenir na Kinshasa ayebi akobetela mio lisolo à l'époque nazaka nikiliste toujours jibe resto na kroko akobetela mio lisolo toujours propre donc ezokamwisanga te soki lelo epesi grave ke bato bazolela libandi ya proverbe. Alors Bill Clinton et sa femme Hillary Clinton bazali bongo ba commanditaire ya génocide na Congo et puis proverbe 30 en appel à l'éveil patriotique et à la vigilance. Nous Congolais, nous avons la responsabilité collective de forger un chemin pour libérer le Congo. Le Rwandais Kabila appartient au passé et c'est lui le plus grand problème na Congo. Alors le logo babimisi gouvernement na Congo, gouvernement Sika, gouvernement na bazo benga gouvernement ya Titanic parce que bientôt le bateau Titanic va sombrer, c'est-à-dire na Titanic soko koti atoza na première classe, atoza na deuxième classe, atoza na côté ya ba bagage mutabika azalaka te. Alors tout le monde dit que kengo wadondo ayokaka te, kengo wadondo toujours premier parti politique na ye na ba parti mususu nde ezali tumoni MLC Palou RCD Goma na les courants politiques de Kengo qui forment ce gouvernement. Donc toujours Kengo oyo ni congolais oyo aza rwandais 100% plus polonais mais alingi toujours kotia désordre na Congo. Alors tolobaki ete bana Congo gouvernement wana tozobenga yango eza gouvernement Titanic dont la naufrage sera pour très bientôt. Alors vous banate parce que na Titanic ato mati na première classe ato na deuxième classe to na classe économique mutabi mara vivant azate. Alors na Congo wana le plus grand problème ezali Kanambe photo Kanambe to juger et vous amalam. Alors tolobaki ete proverbe très fort, proverbe bazo tanteye, proverbe batindeli batu ba lukaye makangu, batindeli batu ba benga butu na moy, mais tellement azama yele a telemeli kambona pe a dénoncer yango. Proverbe azo lukisa Eli oyo azaka na bol pe na Manchester, ayaka pe osambela ipananga, le frère s'est permis yakoya epananga koyesanga ki azana circuit a organisaka ba aluaka ba salle, ba ndaku, ba hôtel
pour na kokutsaka mibali pe na kati ya mibali na basi wana aza na ba jeune fille alobi pasteur yo bazolela yo ba jeune fille pe balingi bakutana na yo ba pasteur ebele pe na sala kango alobo luka koyebisa atiyebisa bino ba pasteur nini déjà oyo akotisa na circuit na ye pe aza na circuit moko ya kobengaka na bandako ya bato kofingaka bato kokoselaka bato makambo vraiment place to bokutana na ye bolukela na ye naza na problème personnel na ye et la police aza saisi na ba trafic asalaka. Alors tolobaki eyindi na Zion parce que na Zion kuna Sakayonsa na Jonhson baza na circuit moko Jonhson akabeli Sakayonsa ser wana Bijoux o alekaka na TV ser wana aza na bana 7 chaque mois na père na ye. Alors Sakayonsa alangwe mabe akimi ser fifi akomisiko na ser wana tout le temps akomoke l'anniversaire kuna na Brentwood et puis mama ya fi wana oyo tobengi na kombo ya José Mavinga Mukuli yende azali kobima na Jonhson po Jonhson aza champion ya kobima na basi bana bana belé po agiraka biloko na bango. J'ai appris par le temps et je confirme la réalité en face. Même si c'est dur, quand on te crache la vérité en face, ne prétends pas qu'il y a la pluie. C'est ça proverbe. Je suis toujours là pour dire la vérité, pour cracher la vérité. Ata bosali ba complot, ata botambo na ndenga mabe, proverbe baza toujours très très fort. Aya en école pour na luka diplôme, aya une école pour na luka basité, aya une école pour basité balingete, libandi nanga, suki nanga, sola parfait nanga, kolata nanga, mama eza pour na bana nanga na mwasi nanga, donc nazali déséquilibré te, ngai avant na comme pasteur na leka na kindumba na tika eza bien te moko akomeli ngai yo zolo bani okotaka libala we na kotaka libala te na kenda na koya nde na Liverpool et puis naza sincère na senga pardon et puis c'est wana mutalinga nga pasteur Eric aza témoin donc wana kutuke mwasi na nga azaki te na mobali nzoto salaka 100% na senga sori na TV na senga pe ser wana sori mais lelo pe nan na koti lola te mais nazo kanga ba pasteur nyonso to basala mabe donc namoni ser moso akomeli nga biso banduma nyonso tuto siliki biso pe futo sala vie bino boliaka 1/10 biso banduma futo choqué toko choqué na école toko choqué na l'église toko choqué wapi yo proverbe to kaneli yo problème te bo ndelinga message ya bino banduma ke nazo tia bino panzi likolo nazo reverser bino mais nga bo kokanga te po bozwanga te ba système nyonso bokosala bokokanga te po na lenda dans le Seigneur naza bien formé kofi amekaki na dossier Cindy atinda basa ba métis bakokanga te awa na poto basi oyo namoni bakokwesanga baza te mais na kote ya sango malamu nakoza toujours gentil mais mutu oyo azali mal propre mutu oyo aza envoûté na école toyaka classe toyeza église te benganga na pembeni buki appointment etant que mosala na nzambe nakoki kodélivrer soki oza na problème personnel oyo ozoleka nango mosala na nzambe akoki kodélivrer donc ezalaki breaking news nouvelle en bref na kati ya breaking news toza na Jésus-Christ pain de vie wana ezaka enseignement toza na prière ya tongo ezaka chaque lundi et puis tozali na flash info ezaka émission potalas anytime so problème esalami proverbe bakodénonce yango mosusu ezali breaking news ezaka chaque jour de lundi à samedi à partir ya 22h30 na bamir ya YouTube ya Didier Forme amalata kala bokomona yango alors bamama oyo bazoya awa condition ezate ba oyo bazobenga tokutana condition ezate nde nakozala na Paris pe nakozala na Genève et puis nakozala na Zurich pour la journée moko nzambe nanga pambola bino tozali ensemble bobondela mingi pour na proverbe po te bitumba ona na déclencher ba pasteur nyonso bazoluka ngana koya yango bazosala ba stratégie kotinda bato baya kokwesanga bobondela mpo na nga baintercesseur bopesanga baconseil nde bopesaka bao bakosoutenir mpo na radio bozala bienvenu bao bakosoutenir nalingi susu moto atinda yanga elamba te mpo nayebi etat dama motu te soki oza na mposa kopesanga kado leo obenganga na webiso ndeni okosala namoni bolamu na bino namoni bakoli ebele surtout bato ya Italie merci mingi bato États-Unis merci bato ya Manchester kutu n'en parlons pas bato ya Huddersfield nazomona mama Nadia esika azali nzambe apambola bafete kitoko Noël ezali te Noël eza fête en famille mutu moko ake na église moko taki nosambela parce que Yesu abotamaka Noël te Yesu atikeli biso fête ya Pâques ya Noël te
breaking news na bandako na bino, breaking news, bye bye.